bosembo na poko lelo et pay banso boko la biso pambate RTVS 1 et landami mokili mobimba bande ko bali na ba province na 26 provinces ya république bakota la biso na poko lelo to ya mindeko Yves Kisombe oyo mwa bambule leki nan tokutana susu boete mais lelo na poko lelo toko solo na ye na tina toyoka makanisi maye mabanzo maye pona maye matali Kongo mboka na biso ndeko Yves Kisombe mbote na yo. Mbote ndeko Willy Makolo. Boni nzoto. Nzoto kolongolo na nguya ya kolo. Nako signaler na bandeko kozali communicateur ya PPRD et puis communicateur ya majorité présidentielle ya biloko mibale kiseni et pambate bino PPRD boa pe na kati ya majorité présidentielle ndeko Yves Kisombe na poko lelo to yambio na tina to yoka makanisi mayo pour mikolo pe mileki ebele yo zali congolais isengi to yeba nini okokanisa ya liboso nano e ali boni parti oyo ayo oyo ya bino oyo koza kotambusa masika wana ndeko Arimo Vasakani boni yango santé nango boni santé ya PPRD eza kitoko vraiment santé PPRD aza soki azaki moto na olobaka kaza nzoto kolongono po ezo tambwisama malamu na bwanya pe na mayele oyo nzambe apesa bato oyo nzambe apesa bakongole ndenge na telemi liboso na yawa solo naza militant ya PPRD ndenge ozomona ngai militant ya PPRD elingi koloba kaka militant te elingi mpe koloba ke naza d'abord citoyen congolais naza ndeko na yo congolais naza ndeko ya bacameramen baza wa toza bacongolais donc eza toujours Congo nde eza na kati ya makambo na biso nyonso. Alors PPRD eza le seul parti oyo etangami na kombo ya peuple, parti du peuple. Donc PPRD eza parti du peuple et koki kaka kozala kitoko na santé kitoko po peuple congolais azala akozala kaka. Donc direction na biso pe ya sika oyebi avec notre nouveau secrétaire général na ba adjoint na Emi Balé ba yena mo pepe ya sika bazwaki flambeau équipe ya kala secrétaire général na biso ya kala excellence Évariste Bochard a passé relais asalaki oyo aye pe akokai kosala esengaka toujours ko batela oyo esalemaki ya kitoko pe kokende liboso po makambo pe ezo changer ba défi makambo akosala eza pe ya sika yango wana Arimo Vasakani secrétaire général na biso a comprendre yango malamu yango wana azokumba navire oyo mokonzi ya mboka initiateur ya parti ya pesie amema yango a bon port elongo na biso baso tozana mpona kosunga ye mpona kosunga parti na biso po tokende na baconquête mosusu oyebi ke PPRD eza na pouvoir démocratiquement PPRD eza na posa etikala na pouvoir po emoni ke yango nde biso nde toza na projet ya kitoko mpona peuple congolais oyo tozosala mpona ye banda bambula ebele awa depuis déjà bambula zomi na misato 13 ans déjà PPRD azosala mpona peuple congolais. Ndeko Yves Kisombe lelo bambula eleki mwa moke ebele depuis où se décidaki kotambusama na makambo ya politique na pembeni ya ndeko Joseph Kabila Kabange oyo ti lelo okosoutenir mais ndeko Yves Kisombe lelo est-ce que PPRD oyo ezali parti na bino na politique nango ya botambusi ezali kaka parti politique lokola ba parti politique nyonso tu ya mboka na biso tomonaka misusu ezali yango kaka manifestation moko babimi to bozali na programme mpona kotalisa na bajeune kotalisa na bamilitant ntina ya kozala militant na kati ya parti politique. Est-ce que politique wana na kati ya PPRD ezali? Merci ndeko Willy po vraiment otuninga motuna moko oyo eza vraiment ya motuya omoni parti politique eza wana mpona koservir population mpona kokamba baimboka ba congolais
ekoka kosunga bango po bavi na bango ezala kitoko koleka lobi o eleki na yango PPRD etali ba congolais. PPRD eza moko ya ba parti na mboka na biso po toza na démocratie, mutu na mutu aza na choix na ye ya kozala na kati ya parti moko to ya kozala pe na kati ya parti moko te. Eza proposition ba parti eza wana ezo senga ba bandeko bakota na kati. PPRD aza parti ya munene koleka ba parti nyonso te nde toza moya lelo koleka ba parti nyonso na Congo po eza parti oyo esangisa ba ndeko ebele koleka eza na ba 26 provinces nyonso ya Congo lelo. PPRD makasi na ye eza kaka mutu na ye te. Joseph Kabila Kabange initiateur kaka te, eza kaka Henri Mova kaka te, yaza lokola na mapinga to kobenga ye chef d'état-major général, yaza lokola Didier Tumba na bisoti na kati ya PPRD. Yaza aza chef d'état-major général, toza na commandant suprême eza Joseph Kabila na kati ya PPRD. Sikoyo ba officier bazalit na ba militaire, mais soki ba soldat bazate omoni ke parti kozala te, mapinga kozala te. Biso toza wana biso ba militaire ba soldat ya PPRD toza wana pona ko benga chaque fois ba congolais ba comprendre tina ya politique ya reconstruction, ya politique ya modernisation ya mboka na biso ndenge za kotambwisama banda bambula ata zomina mitano lelo. Donc PPRD particularité na ye c'est que azwa musala na ye au sérieux. PPRD yango na emema biso na Congo mobimba na ba territoire na ba secteur na ba village nyonso pona kokoka ko sensibiliser ko mobiliser ba congolais. PPRD alala kate ba parti mingi eza kaka ba parti ya ba mwa ba manifestation na Kinshasa ou na province, mais PPRD toza partout naloba toza biso na UDPS na mwanda ba parti mususu ya minene oyebi mais na kozwa na ngamu mususu ya vie politique na biso bandeko na biso ya UDPS o baza pe partout, mais bango babanda déjà moi kala par rapport na biso ata ba reproche rabino mo non toza ba démocrate za lokola PPRD parti mususu pe zali UDPS parti pe na pesi bandeko ya UDPS mbote apesi papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba président national ya UDPS mbote tolingi mingi papa Tshisekedi tolingi bandeko ya UDPS toza ba congolais toza binemita toza ba congolais toza ba ndeko kutu nga melaka na liaka na bandeko na ngai UDPS toliaka tovandaka na bango toza binemite. Bon voilà tokozonga na régie totala ndeko Henri Mova Sakani oyo azali chef d'état-major général Ndengolobi, oui, secrétaire général ya PPRD, secrétaire général na biso, oui totala ina Katanga pambate biso baso toyebi ki Katanga ezali fief ya G7 pona bandeko ebele ya G7 wapi na kati koloba fief ya Joseph Kabila groupe le 7 ata fief ya Joseph Kabila eza tolanda nano ba image oyo ya tournée ya ndeko Henri Mova Sakani na Katanga totala ndenge nini ezalaki po tozonga po mituna nde sikoyo eplevoir na kozonga na nzela masini ndeko Pamphile ndeko tonton tozwa image.
ne wana nanu na Katanga. Te eza ekokai nango pe ko banda na Équateur ata na loba Équateur oya kala na loba ata na province ya Chwapa po Katanga eza lisusu te. Tozo loba yoza mopanzi sango za nganga maile pe na mbuko webi ke Katanga eza lisusu te. OK. Eza lelo province ya Lualaba, ya Haut-Katanga, ya Olomami na ya Tanganyika. Nde lelo ba province bon maleme eza lokola tango to zonga ki République démocratique du Congo ezaki mwa pasi po to mesana kaka na Zaïre pasi na motema te me pasi na bizaleli na komesana mais to binga ka Zaïre. Alors lelo secrétaire général aza secrétaire général ya Kinshasa te. Secrétaire général aza kaka mokonzi ya parti moko ya liboso o to tche liboso na volonté mokonzi ya mboka o yazo kamba biso kaka na Kinshasa te. Il faut akende esika nyonso PPRD ezali na biso PPRD eza na 26 provinces. Donc secrétaire général mova abengami akenda na 26 provinces pe akotambola 26 provinces. Abandi na ye na Katanga na sur eza nango kaka fiko fio eza fiko fio eza nango penza pour une raison moko particulière motif particulier te na loba raison particulière te kaka tokoki quand même moi raison particulière moke ezali pour na koloba bon aza secrétaire général mais aza pe originaire ya ex Katanga eza pe mabete kozonga mwana source moke toza biso nyonso ba congolais touti quelque part tosangana kutu ba province nga okozala maman koto papa koto donc il y a un problème mais en même temps motuna nange zalaki pas maté bateau non ndeko Yves Kisombe oui PPRD et ali parti au pouvoir tout à fait lelo et ali parti au bateau bayebi parti moni olati même elongi fichi ndeko Joseph Kabila Kabila oui bien sûr kasi na côté wana bato bakanisa ki ndeko Joseph Kabila Kabanga perdre popularité. Mais la image ya ndeko Henri Moka waneza bilobela na biso que Mova Sakani SG na biso akete po bato bakanisa ki ke kuna Kabila kitite c'est pas ça. Accueilli parce que PPRD za Congo mobimba, il faut abanda quelque part. Na bino attend musu moi sentiment pe muke po mutuna mutauta quand même quelque part, il est quand même aza originaire il y a ex Katanga, et ça peut m'abete ko bandana nous pe et puis ex Katanga oui que chef de l'État aza originaire il y a Congo mobimba. Joseph Kabila il est à Outana Katanga, oui. Mais en tant que président, aza identifiable na province mon côté. Aza identifiable na province mon côté. Donc na boyi di kamakoloba non secrétaire général mova kekuna po boete. Mais toyebi que actualité moko pe salema kikuna na ndenge que gouverneur oya zalaki wana ex Katanga ndenge zalaki azalaki moko ya biso parce que to moniamo na ba province mosusu te que gouverneur moko ya biso a démissionné alors que azalaki na déjà démissionnaire mibeko il y a l'état déjà et silisaki musala na bango aye ko démissionner quand même comme gouverneur bon mais to lo ba longwende mingi PPRD et webi que PPRD eza na base munene na Katanga na ba 4 provinces ya ancien Katanga donc eza base moko munene mais eza kaka Katanga ta na province orientale na Maniema na Nord Kivu na Sud Kivu na ba province ebele base électorale eza makasi donc eza kaka par rapport il y a actualité mon côté en particulier mais na ebisio eza un peu le la fico il fallait bien banda quelque part mais moi ba 2-3 raisons politiques pe ezali to ko bomba te actualité ndenge na lobeli il fallait ko tala et donc il y a ko prouver ce qui n'a niezate il fallait ko tala au juste baye bazana kati ya PPRD banani awa camarade moko o to pesaki e confiance a longwe na ye mais au lieu longwa na ndenge ya propre a poati biso a komi mukanda ka longwe ndeko parti bakotaka na volonté na yo okolongwa pe na volonté na yo PPRD pe mesana nango ko benga na batuté
lokola ba parti démocratie ezali na kata PPRD mais boni yo longwa okoma suko finga biso malamu te oloba non ba droit de l'homme ah papa yo kumisi Kabila banda 2006 puis 2014 un peu de modestie tango longwa na boboto ko banda ko loba te yo na mona mutu akumisa Kabila lokola yo te eza bien mais tango na ebité ba raison nini esali bino olongwe okoma mukanda olongwe PPRD po omoni ba droit de l'homme omoni ke tolingi to violer constitution boye na boye lokuta na mais ndeko Yves Kisombe totika la moi moke wana secrétaire général ake amoni pe que ba militant po to pesaki ndeko Moïse Katumbi mandat ya ko diriger PPRD na Katanga na ancien Katanga président interfere que pas bo perdre moto ya te. Oh, mais on est un problème. Tu perdre moto. Est-ce que tu peux ça qui est place ou pamba? Mais Elin Kolobate Kazalaki extraordinaire. Même secrétaire général Mova. Eza Ngouya Yanzambe, Eza Ngolou, Eza Grâce. Hein? Azakaka yete mutakoki kokamba PPRD. Eza organisation. Nanya Ponaka, secrétaire général, initiateur à parti. Chef de l'État, Joseph Kabila Kabak. Mais à Kokaki benga ndeko mosusu na place toza ba camarade Denis Kolbanini lelo initiateur akoyi ko désigner moto mosusu mais yo soki obengami eza grâce eza teke pona yo non po yo nde non bakoyi pe ko zwa ndeko mosusu mais ozui grâce wana ozui chance wana ba nommé yo secrétaire général Henri Movazomi tout à tolota atandi maboko afungoli maboko bandeko nyonso ya PPRD naza ya bino musala nangeza totombo la parti esika boshaba komisaki yango totombo la mo lisusu ekende kaka liboso etika la premier parti politique sikoyo OK Moïse Katumbi azalaki mokonzi ya PPRD na Katanga aza responsable provincial munene ya Katanga hein donc tokoki koloba te que to perdre l'autre côté non. Mais malheureusement, Yemoko a mis ici un peu valeur dans le modèle à Longwe PPRD. Il fallait au Longwa na bobo to loba. Yo Longwa comme akoloba no PPRD za mabe. Probablement atangi ko mukonjambo otangi mukonjambo katendengeni. Obi atangi mukonjambo katena mukanda otangi etendengeni. Tango zolo ba droit de l'homme za mabe. Tolingi to violer constitution. Gouvernance za mabe tout ça. Ozo viser d'abord nani. Mais non, mais ndeko Yves Kisombe na maye oyo bandeko bako. Donc to regretter ma casse. Oui, vous regrettez. Oui, nandimi quand même bo sembo nengo ndimi ke vous regrettez départ ya ndeko Katumbi. To regretter ngote na ndenge que soka longwa tonga to regretter ndeko tozaki bien na yo ozaki pe mutu oyo ozaki na musala moko très important rôle na ozaki important mais wana asandeko tokolo bate olongwe eza pamba non nga na lwa bongo te famille tikali bondeko botikali médicament te ndeko regretter na ndenge ya pasi ya maloba mabe o ya bimisi mais bino na makambo ndeko Katumbi azoloba ndeko Yves Kisombe na makambo ndeko Katumbi azoloba est-ce que bozoko se reconnaître qu'à mon côté ndeko ako reprocher moi makambo ebele libanzo ya ko violer constitution libanzo ya glissement lokuta en tout cas lobi ata vérité mon côté tango alumé PPRD Moïse Katumbi tozana pona osale la émission te mais Henri Mova a outil na ex Katanga et bon gars qui to beta pe solo par rapport à l'actualité au salut malam. OK. Mais à lobby ata vérité nyos calcul na ye na ya bande ko mosusu eza pona ba intérêt na bango na ba impérialiste mosusu ba paya oyo ba simbi pouvoir ya makamwa mbongo ya ba intérêt ya mbongo na ba multinational ba manipuler bango ba manipuler ba kosi Moïse Katumbi bazo kosa ba Olivier Kamitatu ba Pierre Lumbi ba Papa Mwando na ba G7 wala bazo kosa bango hein ba kosi bango pour batelemela Raïs Kabange le chef annoncé par Simon Kimbangu parce que nga tata Simon Kimbangu muto ayebisanga na landa ye ayebisa OK donc ba kosi bango et ba sali ingratitude moi la Russie ezali liné to ba na Kinshasa
Et il y a la démocratie. Donc, la démocratie. Non, on a la démocratie. Okay. Mais vérité, il faut la paix vérité. Il ne faut pas être comme la Tozana dans le monde, il y a banamike ou batunyo sur bazar gentil. Non, Moïse Katumbi a été méchant. Il a été méchant envers le chef de l'État, envers le PPRD. Aza ingrat. Aza droit nae, ya kolongwa, mais aza ingratitude. Parce que, oh yaza lelo, yemoko lubango, aza grâce, il y a Joseph Kabila grâce, il y a PPRD. Alobi Joseph Kabila Moutou a aidé Kosonga na Congo, na exil azalaki nango. Aloba bien que pour na kokoma gouverneur, nenga koma gouverneur, aza grâce à Joseph Kabila. Ba image ezali aloba yango. Donc lelo à Monique a poignardé Mokonzi nae dans le dos, est allié ingratitude na mokili. Eza nango eloko ezalaka lokola lipa nanguba, eza nango pas mal na mokili, ingratitude. Mais pas si ndé sali place sur la place, il y a ingratitude. Non, ingratitude des âmes. Ok, ndeko Yves Kisombe, bandeko ba kota la biso bazali même na ex Katanga, to pesi binombote mingi le bandeko balandi émission pour solo pe bosé mora poko lelo, to yambi ndeko Yves Kisombe le kwa bosenga ki boto to yoka pe ndeko Yves Kisombe makalisine zali nini. Ndeko Yves Kisombe na zongi pa na o pe mo tuna o tengi o répondre avec beaucoup de précision. Lelo position na bino par rapport à dialogue ici et bana. Mais to ba position na bino na format ni po bandeko mususu babite bango balingi dialogue mais na format ya corps cadre. C'est-à-dire moto moko ina katikati émissaire moko ko tambusa azala au centre. Mais ndeko Yves Kisombe to yebi ke bino boza pour le dialogue mais dialogue na format ni. Na format o ba congolais ba koyoka na nango. Biso toza ba souverainiste na PPRD. Toza na préférence. Il y a eloko nyoso oyo ezo tiande ba congolais liboso oyo biso moko toza na responsabilité nango. Accord cadre lobby est obligé que dialogue et salema autour ya mopaya moko boye. Et lobby n'est que représentant un secrétaire général il y a Nations Unies et bongi asunga biso na ba bons offices ni ko lobana musala na ya ko salisa. Na botambu simalamu ya makambo na botambu simalamu ya dialogue mais wana omoni avant ya kokende dialogue koyokana pona format et kozala to vandi to bibo bino bolobi to sala ndenge to sala et là déjà na ba contact wana oyebi mokonzi mboka sala ki concertation consultation nationale liboso ba consultation avant dialogue nyonso wana azui maele par rapport à la volonté, il y a des couches qui sont consultées. Donc, dialogue, libanzo dialogue, mais est-ce que les Congolais entre Bisso, Congolais entre Bino Baï politique, tout le monde l'opposition, majorité ou société civile, est-ce que beaucoup de gens ont été solo là pour na tina Congo, na kimia? Kasi Moussala peut perdre tous les jours, il y a moi, même Mokonzi Mboka. Yoka qui discours il y a le 30 juin, donc la consultation ils ont continué. Il y a ça toujours le boko. Il faut que les Congolais to ba kovanda kota la problème na biso oyo eza urgent oyo eza majeur na likamba botambu simboka to sala ndenge nini. À un moment donné, ezalaka kaka likambo ya majorité et pas opposition et pas été société civile et pas il faut ko sangana kota la ba enjeu. Awa tozui retard pour l'organisation de l'élection. Et ça faut il y a Songolo, faut il y a Pakala, kasi to sala nini pour retard et bakisama kolekate. Pour l'élection ya kitoko ya propre et salema. To sala nini, to vanda, to solola, to yokana. Ah biso to lingi boy, biso to lingi boy. To suka to za bana mikete, to koyeba koyokana pe ko dégager. Bizaleli oto lingi biso nyonso kolanda. Totika na nanga majorité présidentielle ko moto ngala yambi. Kwa Katanga mbote esika secrétaire général Aouti ya ex Katanga bandeko ya Lubumbashi Kolwezi Kamina Kalemi territoire ya Kabongo kuna likolo tout ça partout pesi ba mbote pe na ebisi bandeko ba province nyonso misusu secrétaire général Azoya Akoya akotambola partout comme un message. Il y a espoir, il y a reconstruction en Mboka, message de soutien à Joseph Kabila,
le chef de l'État, notre initiateur, il y a un message, il y a soutien à la population. Partout dans la province, il y a RDC. Ndeko Yves Kisombe, na yambi au moins moqué quand tu vas dans le poteau, na casquette mi balai, porte par plutôt communicateur, il y a majorité peu communicateur, il y a peu perdé. Donc ça il y a beaucoup plus communication à peu perdre. Ah ouais, on a vraiment communicateur à peu perdre. Militant il y a peu perdre. Il y a on a pas battre dans même les chapeaux qui est que ça peut perdre. Absolument. Il y a on metuna et il y a beaucoup plus dans ce sens-là. Mais Ndeko Yves Kisombe na bossé vraiment na modem na bino tous à moi moqué bateau. Mais les lots pas kufunda bino pe bande ko ya pe perdre moi mambi ebele ma banzo ma bino ko za diriger toujours na makanisi ya mabe pour na bato mosusu bino boko linga makambo ekende pusana pour glissement et kota nango likambo te de ko Joseph Kabila vanda na kiti ya bokonzi a umela lokola mais kasi be élection batambusi bino mais kasi be élection yango mbongo koto ndeko matata abi mbongo ya lite kuna ndeko akosi mambi matali mbongo ndeko baati abite mbongo bimaka pona be élection mais siko makambo yango pe koti pulungana bobaki calendrier global électoral si ba pesa siko élection yango ekozala te to attendre que Joseph Kabila na tango ya mbiba ndeko majorité bino banso alobi nanya ebisa bino kenga na ko modifier constitution peut na ngo ebisi bino kenga na besoin à troisième mandat mais bino na bosembo motema na bino boko mona te que non on dirait boko lingate makambo kenda kitoko te pepe dans un souci mboka ndenge ba congolais nyonso baza un souci mboka hein kole quand même batu mususu o ba lingi ba pesa biso ba leçon pepe da lobité que to lobité que kaka biso nde to lingi mboka te ba congolais nyonso ba na uto pesa bande kwa UDPS mbota biso nyonso to lingi Congo tozana makanisi ya mabete pona Congo PPRD eza parti démocratique et lingi démocratie hein tozana pour la reconstruction et la démocratie to lingi démocratie bolingi pe respect à constitution to lingi pe respect makasi ya constitution tozana po sape parti na biso oui et umela na pouvoir parce que on est à démocratie par la voie des urnes, na ba vote, na ba élection, to gagna kaka poto. Atala moto mosusu. C'est là. A to continuer, mais puis je ne sais pas les quatre. To yebi que président Kabila a kovanda ses côtés, aza président invité. Yemoko a lobby bien, on lobby que na majorité place to kutana kikuna, na ba député, ba sénateur à majorité, alwai na bango. Azoka mo po nani bazobanga ye, bazolo bakia linga changer constitution. Réunion ata moko te asala ya ko changer constitution. Hein? Wana président lobby pe na confirmer bino que Mokonzi Mboka en tout cas aloba eloko moko te na sens que notre changer constitution. Mokonzi Mboka za Mokonzi Mboka aza initiateur à parti. Biso a militant va cadre à parti. Toza pe na makanisi na biso te. Yepe mutu a opekisa biso kolobata na biso que soki biso na pe perdre tolingi par exemple batuni biso bolingi Kabila kende to atika biso to akosa Kabila atika c'est normal parce que tout le monde dit que azana nous jeunes atika la pomme moto mususu azate na PPRD to ndengeni te moto mususu azate ezaye soki constitution e permetaki na cadre ya ndenge zaboué que azala lisusu candidat biso na PPRD to reponaye kaka to reponaye parce que pona biso ezaye ezate que quoi c'était que moto nyonso asalama po azala président mboka non biso na PPRD so tuni ba militant atayo ndeko Yves Kisombe osala pete poza la président te na sala mapona za la président c'est-à-dire que soki nzamba lingi que mutu mengai na ebi wana ozoba pona kananga na sala mapona pe na ebi sangwa un jour même mokonzi mboka na sala mate pona elo peut-être nzamba ko komisanga na niveau moko boye ya ba responsabilité un jour peut-être na kokoma un jour premier ministre mboka mais na olingo koma président te bat basaka na poste wana eza choix ya nzambe. Mais des poïfs qui sont alors maintenant na lobi boye oui na PPRD to na posa Kabila atikala soki ezalaki kaka po na biso posa na biso mais toyebi que constitution ezali toyebi que mibeko ezali constitution eko permettre te Kabila na cadre la constitution o ndenge ezali lo arosuka kaka na 2 mandats wana sauf soki peuple alobi bon ngai nalingi référendum nalingi na changer constitution nalingi kokotisa 4e république nalingi nani akopekisa peuple congolais
Ba référendum et salemi na bamboka na Congo Brazza, peuple à Congo Brazza. Toujours qui na bango ba problème. Mais oyokaki pepo na référendum mayo masalamaki na Brazzaville ndeko Yves Kisombe. Nini ça mais mobulu ezanga te tango ba opposant pe hein Brazza ko luka ba trouble. Mais dans l'ensemble, référendum et salemi, tout le monde ndenge kuna ba voter, o ba ke ko voter ba dinga. Donc voilà na solo ba te. Ndeko Yves Kisombe. Yo kendaka mikili ya poto, kendaka mikili ya poto zaka toujours entre les deux. Na mona ndenge poto et ndeko Yves Kisombe. Yo kendaka mikili ya poto, mikili ya Amerika o moni bamboka wana. Po nini te biso pe lokola ndeko Joseph Kabila na ana motema malamu ya koloba na consommer des mandats na ngana vanda. Bino pe bandeko ya parti botika koloba ndeko Yves ndeko Joseph Kabila bino bolingi ye kaka zalawana ye kaka zalawana donc tu peux ko proposer moto mosusu poni au moins les mecs comment il faut ko banga sur le bité kaka Kabila il faut ko banga non na PPRD biso c'est Joseph Kabila botika kotia na moto ndeko Kabila mayo ya za nango posa et puis bato ba bozo kosa mo konzi bozo induire nani erreur azali kolona biso musika o induire na erreur Aza chef de l'État, Aza initiateur et parti. Alors, biso to abana, azo yo kande biso. Habité, to sala boyete, to sala boy. Mais il faut yo ka weza na mukacha mutema abana na Oh, biso to banga po biso to lingi Joseph Kabila. So il fallait asili sanon misala na ti akomata na 65 ans ça na musala biso to ngaka azala kaka ça na musala parce voilà eloko o bato abiche 7 bato sepela na bino tende likambo wana o bango bakendeleli respect à constitution ndeko Joseph Kabila consommé 2 mandats na ndeko Yves Kisombe ndeko Joseph Kabila zape moto atika apema même nzamba pema Willy tocha mbilinga te na lobi na yo PPRD aza pona respect à constitution wana eza na ndenge mibeko ezaleli olobi to kota na kati ya mitema ya bana PPRD na kati ya mitema bana PPRD na ebisho kozwa mwana moko ta PPRD aye ko contredire nga awa na kati ya mitema bana PPRD posa na biso est-ce que posa eza eloko okokisi yango mbala moko te parce que tant sou papa ye moko aroloba na biso te bana posa na bino wana to salela ngo posa na bino ya dike ndeko Joseph Kabila akoba mais soki tomoni constitution est changée dans côté moyen akoba ezate ako forcer ta to ebi ka forcer te po aza garant ya constitution garant de la nation a osala moté ta mususu a surprendre na biso bato a PPRD mais bon mon abiso mabete so itolingi ka Kabila parce que tomoni que Kabila azana un jeune azana mwa muke azana na makasi ebele mboka na biso pe olobi no mibeko ce n'est pas qu'il faut qu'on individualiser olobi nangawa et c'est vrai nga naza muta mibeko naza juriste tamso boloba mais comment qui sont bozolo ba boetango oyebi mibeko non mibeko ezali tozo respectable naza pe na posa que mboka na biso totambola kate kaka en fonction ya ba individu mais en fonction ya ba institution ezalande makasi en fonction ya ba texte kasi Congo eza na situation moko très particulière. Congo eza menacé ya balkanisation. Congo eza na nous stabiliser par rapport ya mibeko na biso. Congo eza na réalité mususu. O ezo sala que normalement Kabila il faut azala. Donc réalité à Congo au bino beaucoup sécurité à Congo motako sala moka ndeko Joseph Kabila kabange. Mais oui, papa. Yo kanisi, connaissance na niveau naye. Il y a 15 ans, il y a direction à Congo. 15 ans, il y a direction à Congo. Na moment où mboka eza na danger, mboka eza na menace, il faut yena nous azala. Mais wana eza posa na biso, elingi kolobate que ekosala makaka. Tokoyi pe kopimbela bino kokanisa te kobanza te. Wana na lobi na yo o eza na kati ya mitema. En tout cas même secrétaire général Limbisa ngai na lobi te que parti et se prononcer ndenge wana officiellement nga lobi na na mitema na biso bana PPRD même ye moko secrétaire général soka tuni biso toyebisaka ye bongo telika motende ko Yves Kisombe na kicho yo vandi PPRD vandi na Yves Kisombe pe lokwa moto avandi donc toko kopimbelo ko banza te pour la démocratie mais c'est pas que na lobi na PPRD sali déclaration et lobi officiellement boy non PPRD a Sima Joseph Kabila, PPRD a, je crois même secrétaire général Kobo et Amote, PPRD a confiance totale dans Mokonzi, na Oyo a décidé par rapport à référendum, par rapport à constitution à l'élo ndenge ezali, parce que Joseph Kabila a ébi makamebele bisuto évité. Oh, batunyo sur bana combo à peuple, mais ce qui y a à sentir que peuple
Azan a besoin de s'exprimer. Il faut qu'il y ait un référendum, tout na to lingini, mabe ekozala wapi. Mabe ekozala wapi. Mais to pesika mo konti confiance, to ebi ke yé mutazo me mabiso na nzela ya bomoi, na nzela ya liwate. OK. Ndeko Yves Kisombe to bandi to komi pratiquement na suka émission na biso apoko lelo. Pe na ko senga na yo ndeko Yves Kisombe na kitio yo vandeli na semaine to ko banda na ko bondela penza bato ya PPRD na ko attendre ko arimo bato ko mona ipoto ko ba émission na biso na mituna ko émission etikali ndeko Yves Kisombe to komi na suka penza émission na biso na lingi yo tala caméra na yo otala ba militant pambate bino boko ko assurer communication ya PPRD to ko tia miso na ba lumière makambo surtout na epa na bino yango liloba ya motema na ba militant a PPRD liloba ya motema na bato oyo batala ka ndeko Yves Kisombe na bolingo pe ne likia que na kati na yo mboke ko kipe ko changer okoyebisa bango nini na oyebisa bango bana PPRD viva PPRD viva PPRD viva na koloba boye bana PPRD bobanga te bokosama te bozala toujours à l'aise toujours sûr na ba conviction na bino bolingi Kabila bolingi bana Congo pona intérêt na bino te boyebi ndenge bomonaka kutu pasi bozala ba vipe ya pasi ya ba congolais yango na PPRD asalaka même effort na ba structure na ye pona ko soutenir ba militant na ba apprentissage na ba formation professionnelle parti eza ya bino ezokende liboso omoni dynamisme eza na kati ba café politique ba matinée politique ba séminaire oza bana maye boyo kango kaka te o eza pona bato batanga tete eza d'abord pona ba militant pona mama te kaka bitabe pona ndeko kwado pona ndeko sireur ya sapato ti tozo mata na échelle sociale ba enseignant ba avocat ba kondi nyonso ba militaire te mais ba mama ba soda na ngana loba ba mama ba policier bango nyonso bino nyonso ba militant PPRD na message na eza message ya likia parti ezokende liboso bobanga te PPRD bobanga te parce que discours ekomi mingi ya koluka kobangisa bana PPRD eloko bakobanga eza te bango nde moto bakobanga mais message na eza ya bolingo omoni napesaki bandeko ya UDPS mbote Congo ezaka moko biso nyonso tokoleka Kabila mokonzi na biso akoleka un jour toyebi PPRD ezomona loin PPRD eza na vision ya Joseph Kabila après même Joseph Kabila donc bo kanisa te ke toza wana pona kaka propagande o pona non toza na 21e siècle toza sur na deuxième république te soki to lingi Kabila soki to lingi PPRD eza pona ba congolais eza pona ba intérêt na biso te donc message eza kaka ya courage pe ya kokende liboso PPRD kitoko. OK, botondi ndeko Yves Kisombe ndengo ndimaki koya ko participer l'émission bosolo pe bosembo ya poko alelo ba porte na biso ko yamba po tolingi to mona communication au boko sala moi eloko mukeka na malombango parce que secrétaire général Nabiso Yepe il faut mukumba waza nango na yebi keza facilité alors il faut pena pesaye encouragement ba courage ebele azala nango eza mukumba monene mokonzi yango kapesiye kasi akokoka pe azokoka yango akokoka kaka yango kaka na soutien na biso pe. OK. Botondi bandeko balandi émission bosolo pe bosembo bozaki na Angola bandeko ya Angola bataka biso na bandeko bana Afrique du Sud mbote na bandeko nyonso basa na Londres bakomaka mingi babengaka pona tina be émission na biso isika bozali bokomela biso bobenga biso na tina toyeba pe mabanzo ya Congolais isika banso bozali ndeko Yves Kisombe totondi botondi topesi botondi pe na ndeko Arimo Vasakani oyo ako disposer tango nyonso bato na ye na tina toyoka pambate to bandai koloba ke bato ya majorité to bato ya PPRD balinga koleka te na ba émission to linko mona pe bango pe belé bal bando koleka ndeko Titi merci dans la réalisation ndeko Mbel ndeko Brandon ndeko Pamphile la régie finale ndeto kutani na mikolo misali koyan merci ndeko Yves Kisombe merci beaucoup ndeko Willy okay. Merci beaucoup.